ba concert na bamboka nyonso zo mata pe na ba podium batu ba omona o ayebo ko sata o eza mundele ya yo muto o mela no champa na kata Belgique so mama Denise ayeba kutanaka et après na ba vidéo azana mama Denise ba azana bango bien na première dame na biso mboka Karine protection ni ozoluka ba pesa yo alors la protection pour bazong c'est pas madame on n'a rien à voir avec vous faut retourner dans votre pays to même les photos maman Denise kuna kota mbila même quand on a pas photo na ba photo ni akota na ba concert ye muto alo bazana danger azokota ba concert hein azokota ba concert partout concert ezana na Lyon akei ezani na mboka boya akei ezana mboka boya yo kasi ba kondima yo saka mundele ando kiti tanto benga ngoli fela mundele bakasi ba kosa ka tribunal merci au mati singa de ko Julia Lobana on azoya OK maman OK ya Julia Loba yo ake tribunal ake na yo za golwa akota ka concert nyonso amataka na podium nyonso azalaka na ba Denise azalaka na basi batamboka na bino ngakuna yeba ba kombola ba honte azala na bango siko protection ya zoluka plus ba monende aza élément dangereux mundela monene élément dangereux puis ça loba yo loba ki ba kanela ka yo mais yo no na ba photo na ba président na famille présidentielle na ba connaissance ba Belge ba mone boina mama Denise kitoko aza pe na vidéo mo be azana mama Denise ba oseka na bona première dame yo mtoza no bien boina mama Denise Claudia loba na mama Claudia loba na mama Claudia tribunal bonjour ma belle bon en fait ngana lingi kana intervenir parce que banda ton attend peu moi ba live ebele na ba live oye pasalaki azoko sape batu mingi tribunal moni azoko sa batu mingi so tozolo pona communauté parce que batu mususu bako kanisa ke makambo Karina lubaka ezalaka ya solo na bamboko ya poto par rapport à ba mikanda par rapport à boy bomoni mama kongo tangwa ye wa ye lo makambo bana normal et pas na biso na Belgique mbila akozwa signalement ya mama Congo même si na minute na mbila va pas agir même mbila akozwa signalement parce que signalement na mbila otin dans mon service aide à la jeunesse et c'est le service aide à la jeunesse qui va commencer à regarder tous les lives, tous les vidéos. Oh, azosala na moya na e, ba heure, ba temps, ce que moi nazolela, en fait, il y a un service d'aide à la jeunesse ici, qui va commencer à regarder ça. Même bila, eza obligation na ye, azwa plainte ou signalement. Parce que batumso bazolo bote mbila konzimate akoyebisa kene na service social non. Quand il s'agit d'enfants mineurs, la police a le droit de prendre la plainte, de prendre le signalement et d'envoyer dans un autre service qui s'appelle le service d'aide à la jeunesse. Et c'est ce service-là qui va maintenant faire des enquêtes pour voir et tout. Et aussi pour voir est-ce que Nengaleksa kena ba vidéo ana comme elle dit que c'est son travail. Donc, ça veut dire que moi, on n'a pas ça, là, cas. Donc, tout ça, c'est le service aide à la jeunesse qui va enquêter sur ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu peux pas venir acheter une maison, Napoto, parce que, aux a 400 000 euros, oye kosomba ndaku. Déjà, mindele, pour la makambo bazalaka très strict parce que baboya kama blanchiment d'argent. Donc bazara déjà strict. Donc même ceux qui batuna biso o ya ba pouvoir ba yaka bazama ba montant basinga ba somba bango balinga ka bayeba e uti wapi mbongo wana montant wana elekele na filière nini et voilà, puis ça. Tu peux pas aller chez un notaire parce que biso to son maranda ou pas notaire.
Tu peux pas aller chez un notaire et dire je 300 000 € cash pour son bandaku. Tu peux pas. Il prend pas ça à espèce, hein? Non. Hein? Jamais pas, maman. Parce que ici, en fait, la loi en Belgique, elle a dit que quand tu veux faire des travaux ou acheter quelque chose, quand c'est au-delà de 3 000 €, tu ne peux pas le payer en cash. Ah ouais, c'est ça. Donc, il faut les qui sont par virement bancaire. Maintenant, il y a Zoloba qui va payer sa mbongo et tout et tout. Il faut aussi se dire que tant que va payer sa mbongo, il y a un montant où on ne peut pas dépasser parce que Ekomaka donation. Donc, tu dois déclarer ça, que bazo pesa mbongo. Parce que tout ça, c'est toujours dans le cadre des blanchiments d'argent, des usages de faux et tout. Quand yo mutoza mukanda te, ok, on va na ndaku moko boye. Ndaku ana ezala conformité et comme ndaku a poids. Parce que c'est un seul papier qui habite dedans. Ma sœur nangai. Non, zolo makambo zeba loi ya awa. Oui, parce que elle est en Belgique. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en France. C'est la même loi, ma chérie. Voilà. Mais la Belgique, maintenant, le fait aussi, il faut qu'elle arrête parce que c'est une personne qui est suivie par beaucoup de gens. Maintenant, il faut qu'elle arrête un peu dans le faux. Voilà, parce que vraiment et tout, et ça, elle influence beaucoup des jeunes. Et maintenant, si elle influence les jeunes dans c'est très mauvais. Parce que tout ça et tout, en fait, ils se rendent pas compte que quel que soit le pays où ils sont, aujourd'hui, une plainte peut te suivre aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne, partout, parce que tout ça est maintenant bien codé au niveau de la loi. Hier, cagnotte, à Salam, à côté là, Nandenga Russie. Nandenga Russie a Dinda en Allemagne. Mais là où elle avait mis ses empreintes, et puis ça déjà Schengen Mobimba. Donc, quel que soit Ngunda ou Yakopé ça, baza déjà l'empreinte naïe. Donc, bah y déjà que à côté abima. Donc, ça veut dire que oh nenga zolo bakazana mukanda kaza boye que ba pesa qui est refus. Oui, ba pesa qui est refus parce que ba monara déjà que ne bandeli côté outaka Ndenga Kotra en Allemagne, tout ça c'était déjà faux. Et puis le fait que Ndenga Zarana ba musicien, Ndenga Zarana ba maman Denise, ba Tchesekedi, ba Toana Boakaka, et c'est pas quelqu'un qui est en danger dans son pays. Donc, non ma sœur. Non ma sœur, ça veut dire que Olim Sarania na oui, il n'y a pas de souci. Ndenga Zawana, il y a zana sécurité, azana insécurité. Oh, il y a zomone zana poto, mais na Congo azana sécurité. Donc, toko ede yé. Papa ya zalakana ba pays na yo parce que là-bas voilà Libix maman azana insécurité oh ya zomona na poto mais na Congo te. Na Congo elle est bien la sécurité parce que a vivre na ba mikonzi wana. Yazo mona ke aza ozoke kosenga na Belgique oza insécurité lokala oza se sentir oza insécurité biso bindo o memela ko na tobi na première dame na biso aza na bien na pouvoir en place comme ça Belgique bazong sa okuna Ce qui totali bien mutu aza na insécurité eza Mama Congo kwa Mama Congo afinga pouvoir mais voilà Mama Congo azana droit cha mboka te parce que bato yo yazalaka na bango problème bango na bazalaka na ye limbolina soki Mama Congo atie lokolo na mboka bakokanga Mama Congo bakoki pe koboma ye via Mama Congo eza na danger po na limbolina voilà et en plus ndenga za wana mbongo wana asoma banda kwa o mesa wana $2000 mama bokosa akoma kokosa na sima ba chinois ba pesa mbongo te Karine azoka mbongo ya présidence
bango ne bapesaka ye mbongo wana. Mais maman Sandra alobaki yango ti. Maman Sandra azwaka mbongo akoma kokosa na nsima bachinois. O bachinois bazala sute mama na poto nana ngo kodepense lo mbongo wana. Mama na poto yo opata toti na ndako ko mbongo na Kinshasa. Na chinois nana ko bimisele 2000 yo moso otana ndako noza na mesa ya $200 ye akesuma ba mesa ya ba 2000. Atakutu zobango lukuta akoma ko bomo ba chinois ba kozelenga bo lukuta. Yo Vanessa ba jalou na présidence ba pesa ka ye. Yo Vanessa o yo pesa mbongo wana. Nini? Ako sa présidence ya mute eza nango chance na ye mais atika kokosa eza ba chinois. Omoni même ndaku wana. Chance tele kinanga eza nde misu makasi na ye. Eza ba chinois te lukuta biloko nyonso no monenga soma ndaku wana sombi bama na poto nga mobali nanga ka zana asoma ndaku. Ndaku wana ba 1500 nga ndeko nanga asomba ndaku te. Omoni ba video nyonso po ebima oyo. Ba video rezake pananga jasim. Ayebi pe mutazo loba po azawa. Asomba mama nanga asomba ndaku wana te. Mais azala ndeko na ye mwasi mobali ya utu kozana mama Kongo na live. Mobali na ye mutu ezalaka garage ya mobali na ye. Yende mutu apesi yango a exploiter yango. Basali contrat yoka. Basali contrat boye. Limbolina abongisa ndaku wana. Ndaku wana eza na valeur à 2500 € par mois. Mais à refuta pendant 2 ans, on fout en moitié 1250 par rapport à ma travaux oyo Molina Sali. Oui. Non, la matière ou on a sur le téléphone. Tu m'as bonné un bimi na réseaux sociaux, c'est moi. Keni pianazo qui ne kotanga ba kombo abatu poma ngam na bimi siango. Et j'assume. Ozoyoka. Donc on fout pendant 2 ans, on fout à kaka 1250. Ce qui 2 ans sili. Ndesko ba no futa mbongo ya ndako wana sko mobimba par mois eza na 2500 parce que eza entrepôt moko ya munene bozo yoka eza te ko asombi non asombi te kutu ngai mpona nga aza zoba po ebele mbongo ya kotisi wana soki balukaki balukele ndako place mso alinga aza ndako moko correct wana mbongo mais ebele ya mbongo. Yes. Kana olo babongo na ndeko na ngamo pe mbongo na ye ekoti wana pona kobongisa ndaku wana. Leki na ngamo pe mbongo na ekoti pona kobongisa ndaku wana. Et quand je fais sortir ça, boya bo finga, je n'ai rien à foutre. Parce que il fallait que tu mbongo na to ke peut-être ba bola na Kinshasa, mais ba ok ko sale la ngo mutu moko boy o aza ingrat, lobi kuna leki na ngazo finga ma de gauche à droite. Ozoyoka. Donc Molina et pas aux ali ngamu na bimisi biloko wana ngai ngamu na bimisi yango soko luki nga oyebi pe ngape na koya voilà. Aza vraiment zoba mbongo na yo penda ozo soma tanda kuno place mususu osoma ndaku na ata na Afrique et bela mbongo wana sasika ba travaux. Est-ce que vous assire bon mona ki yango vraiment? Oui, eza mbongo ba pesa kaye. Eza mbongo ba pesa kiye na présidence na batu na staff kala ya présidence wana. Ana batu na ba kabela kaye wana mais ye moko pe alobango abi même ba pasteur Moïse Mbie ba pesa mbongo. Oui alobango. Oui, a se retrouver na mbongo ebele yango moni ba proposer kiye ndaku wana. Ozomona. Normalement ako bon mbongo neko to soma ngotanda kuna Afrique mais andimi ko sala ngo ba dépense. Mama, ko ça a total totika na ba G comme modifier ndaku ngwana na Europe. Et puis que coûte combien? Eza combien baby? Ah makamyo so za ka bomba la teso biozo abato ba bongisa ndaku. Koza so. Ande ona ibino bozolo bata bozolo bakemboli na sombi ndaku so ndaku na mukanda. Ba pesi yende abongisa ndenge mama uko. Ba pesi yango elekeli na nzela ndeko na yango se bomoni na mama alkongo na live. Ya so mandako za mukanda ni. Asombite na mukanda mama ko soma ndako ba weba na mbongo ayo uti wa. Soma ndako ezala ngoka na mukanda te soko ndenge ma sœur Claudia Ucholoba. Toki ozano na kinyo sala kana yo musala na weza rekoni okoko somba ndako Oui. Bate bele ba komo sala na Belgique surtout na Belgique. Na bisa sombi ndako azana asombi ndako na France na azana. Ba sombi ndako ya na ba. Ayaka ngako le ka ba vacances na ndako na ye afuta ba impôt makam na yetu. Oui, ezalaka comme ebele na Belgique wana ozana kisaso sala msala bien osoma ndako no awa. Oui ngaza ya sombi awa.
De toute façon, maman, ezali, eza nango ke on a vu mutu, okoza ozana mbongo na yo, parce que kosi na bino, wana bokosi botu na bandeko na bino neni basala. Ponga pe nazana mutu azana besoin so manda ku ngame mnazo porter gara nango. Oui, c'est ça. Tu peux dire que ngame mnazo porter gara nango ba luka toujours mutu moko boye. Alekisi comme mukanda na ye. Il faut arrêter de mentir aux gens. Il faut non seulement mukanda. Mais en fait, les années bateau bazala na Congo ou bien partout ailleurs et tout, on va dans la Belgique, t'es mon la compte et pas ba belge. Ouais, voilà. On la compte et pas ba belge. Mais ba belge, ba kosenga au prouver bango au mbongo wana wapi. Donc on la compte non awa na Belgique, ezaka banque comme te sala ngo eza Belfius. Maman tolo ba moko quoi. À part Belfius banque muso esala te banque bana et puis baza pe na siège social na bango ezalaka et pas na biso ba belge bayebi ezakota par avenue na trône oyo eza kaka mbongo ya ba étranger oyo bavandaka na Belgique te. Mais ces gens-là doivent prouver pourquoi mbongo na bango eza na sol belge et pourquoi et où ils ont leur argent. C'est pour éviter les vols, les blanchiments et tout. Ces gens-là, eux, ils peuvent venir acheter une maison ici comme une résidence secondaire. Que bayaka na poto pour passer des vacances na résidence secondaire na bango et tout. Mais ça doit être prouvé. Au moins, il y a un bateka boye, n'a 300 000 € parce que les appartements, soit les appartements, on peut dire encore, ils ont 180 000 €, peut-être dans la province, on a flamand. Mais si c'est une maison, c'est déjà au-delà déjà de 250 000 €. Alors, tu peux pas venir dire que je vais acheter une maison cash. En tout cas, en Belgique, les caca, par banque ou bien logement par système social. On a un système là aussi, on peut acheter, mais c'est via le social. Mais il faut prouver. Il y a un lobby, tant à reprouver. Ça va prouver que les Chinois n'aiment pas payer ça quand même bon. Mais au combien? Au-delà d'un certain montant, tu dois le déclarer comme un revenu. Oui, oui. Comme tous les influenceurs, il faut déclarer ça. Ah, dans un mboka loi. Peut-être waneza matala. Et puis sera lobby ba chinois tu va pesa ke mboko ba chinois na nyonso ba bengisa bango. Ba bengisa. Comment ne ba pesa ka famille. Ba tele passer postre, passer bakanga ki ebwai. Bakanga ki parce que il y a eu beaucoup d'argent. Na libulu ya problème pour rien. Pour na matala na kaka. Akekota na libulu ya problème pour rien. Et puis moi kamba mwana baza obligé. Dès qu'il y a un signalement, ils sont obligés de prendre l'affaire. La voisine yo, la mutuna balabala. Dès qu'il fait un signalement, la police accepte ce signalement, il va faire la plainte. Et puis toi, tu vas partir, mais la police va maintenant déléguer les services compétents. Oui, oui. Ah ouais, na Belgique, service d'aide à la jeunesse. Une fois que le courrier va sonner, c'est là, c'est le début. Parce que on a facilité, mais c'est un problème. Hein? C'est toute une affaire de procédure. Merci beaucoup, tribunal. Moi, na partagé Kandambo. Merci, maman Claudia. Lobi Kitoko, merci. Merci. Au moins, chinois pesa kembongo. Chinois, il faut pas bengi ça, chinois, il faut pas répondre. Et ça la bongo. Mais oui. N'a problème. Et puis, na loba ke, maman n'a tapé sa ngambongo. Imagine la que maman n'a tapé sa ngambongo. Mais babi que est-ce qu'on déclare ango? Hein? Imagine peut-être après ça ngaka 100 €. Mais tout nanga, est-ce qu'on déclare mbongo wana? Bolimbi sanga ya. Osomone. Donc mbongo nyonso ba déclare ango. Donc jamais. Ah nana pas ma connexion. Bolimbi sanga. Ngana minute na sola na bino na kati restaurant nanga. Pona fungola restaurant oh bonazaki obligé na
nazwaka eloko na kisasa na teki eloko mbongo eye na tie na banki après na fungoli restaurant oyebi banki esenganga justificatif ya eloko nga natekaki na Kinshasa ndeko moko ozosenga demande okoma te balinga basaisir nga mbongo wana alita ozosenga demande nayebi te balinga basaisir compte alita koma na balinga basaisir ngai mbongo wana mais tina sengaki ba justificatif na Kinshasa na laxi pezaki na tekaki ba bien na ngai ba biloko na nga ba élevage tout ne place ba yeko mona ale ba yeko ko libérer mbongo le na sombi restaurant place na osolo na bino na minute na kati restaurant eza bongo ko yaka na mbongo bien na te eza bongo nga batunanga penza ke est-ce que mbongo mama no apesaka yo est-ce que déclara kango nakutuna ndeko moko autaka Angola aza na mbongo na teka ana mbongo ne bele mais ayebi ta odéclare nde parce que ça justificatif te mbongo ane lalaka na ndako parce qu'il faka sombe lo mo boya munene mais moya sombe zate mbongo ane lalaka na ndako abendaka moi 20 moi 10 bandeko nanga bamama nanga boza awa toloba na logique des choses ye Karine bato bazoloba aza ko se victimiser kama o bato ba motema bato balingi ete mais la logique des choses toloba nano Karine mokoni nenga zawana alobi ke aza a danger ye na mwana na ye mais est-ce que mutu oza a danger okotinda bato bakende kofunda na place na yo mais yo moko ozo ko sentir ko za danger na mwana na yo moko okende koluka protection mais comment se fait-il Karine oza danger ozo kima mbila okima police po ani Karine kaka na munoko kana ndaku naza danger baba chinois bosala soki pétition mama aza danger mais Karine yo jour ano lobaki awake okene ko mbile bengaki yo pona mama Congo ke kuna babi soki na Belgique kuna Karine adresse aza anonyme donc na Belgique kuna Karine a insistara te donc azate Karine de bomoni wana so tribunal so na kacho de monde sali live kuna lobby azomona batu yango azokosa batu Kinshasa alobi kuna ke place mama Congo auti bafunda batu kuna te place ye afunda ki place mususu singata na moni live wana azokosa bi kalikosa batafi ana pato police nyonso za doit bafunda kake le refunda mama Congo ngamu na oto benga mama Congo na bi mama Congo tala Karine kuna na live le refunda mama Congo pa bafunda ka asala video na bi mama Congo na lobi ya tribunal yesi ko akende na video akende ko funda place bafunda ka Comment on a un qui funda mama Congo peut pas funda ya kende non c'est simple moi ça va le putain Maria Julia bon moni Karine a payé sur live ne wana tanga zo kosa ba chinois ya na ngakutu consolate moi ça mundele ya na ngai avec reporter mama Congo plainte abandi ko loba na yo mama ko mundele ya bo sakana ya na mama Congo cousine kutu yo Karine yo Omoni cousine wana yo consolate yo faut faire très attention avec Karine Mokonji omoni ozana bana mama no propre bobota mali bumu mako tata mako mama moko ba lukelo makamdo kwa Karine te consolate aya bango paper va lo batala simazonga mutu cousine ya Karine na Belgique ba cousine ya marche longue ya maboko milai yo cousine ya Karine ofana na Belgique des années au construit vie na Belgique oza à l'aise batika ko finga mobile na yo te consolate batika ko jamais kutu ba problème yelo na ndako ndo tala depuis okoti Karine na vino consolate obandi ba problème mobile no ndenga zawa na mobile no consolate azo mériter beaucoup de respect tata ya bato na TikTok to zamso ben poli okola la miki mobile no yo kota ba miniature bandi ko finga no mobile no nani cousine ya Karine mais oui tata bato na problème te na kacha makambo yo botela mundela bato tata batafandi na ye omona lobby mwasi na yo kizenga cousine ya Karine omona babengi mobile na yo pe mobile nazo na no sima tako ba kepa mbila ba ko se justifier problème eza nini cousine na finga ba na réseaux sociaux tala makamba buzobo zo ko kocha mobile na eza dossier ba dossier ya boyo cousine ya Karine okoki kuto jamais ko linga mobile na ye ba buzoba boy parce que eza makamba buzoba donc ozome ba mobile na sika cousine na yo afinga ka batu et puis ba preuve ezali ba preuve
preuve ezali bimisa Karine na vie na yo mama bimisa mabole bengana Karine bengana ye cousine ya Karine omoni mwana mama no kutu na poto to bema ebongo cousine Karine azo chinga mo poza ya mukanda te cousine ya Karine azana moment ya faiblesse Karine alinga mutu te Karine soka zwi mukanda bokanga data lelo akokomisa cousine wana ndoki ya vie na ye akokomisa aza jalouse moko comme pas possible donc azolandaka cousine Karine alinga mutu mpona baintérêt na ye lelo ndenge azana maveveri na mona kosenga sala demande eze kitoko te babiloko mosusu bandeko na ngai totala mwana mwasi na cousine ya Karine afandi bambula ebele na Belgique eske si boyoka komba consolate na kati ya réseaux sociaux esi boyoka ngona boyoka yango te koma yo Karine eza na kati ya famille eza na bato libanda Karine ka soko bandi ko approcher mutu il faut bebisila mutu réputation bato nyonso Karine approcher na vie eza na amitié eza na relation amoureuse Karine soko kangami ne ka zo ko solo mabe soko karabani ka ko kangama na Karine o pousser ka na vie na yo o linga te ko fingama oko fingama pe oko sambo ya Julia Ah ouais. En tout cas, cousine à ma bolé, à peine de connaître sa cousine à ma chlog. Bois qui ça ma bolé. Bonjour maman Nicole. Bois qui ça ma bolé, solo na kosate. Koyoka sonité, ande konote. Alors bébé sur li bala. Mindele balinga bon te ma chérie. Karine alora mutumo azana ba mvutima moko boy. Alors bébé sur li bala, mundela linga bon te mundela linga kimia. Mindele bango moko moni mindele bango moko baza ba kolomboka me ba respectara mundele omona lora aza zoba yuma te mundele banga ba problème mundele linga ba problème te ndeti makambo Karine osalaka wana ozoko siama ozoko lobana ke ozosala ke moi ça mundele yoka ba chinois ko fashion oyo moi ça mundele kiti kuna ko mona mama Kongo Karine ana moi ça mundele yoka si moi ça mundele ça veut dire quoi moi ça mundele na potoze l'autre côté moi ça mundele na potoze l'autre côté ozala moi ça mundele te soki boke devant justice soki oza la faute koza moi ça mundele la synonyme te oza n'importe quoi oza n'importe quoi moi ça mundele ça veut dire quoi donc yo ma bolé Macron kutu ba beta mbata président France soki président soki Nicolas Sarkozy azaki ex-président ba condamna ye yo ma bolé yo donc bino bokanisa soko bali mundele nde ofuso sala ba n'importe quoi osala nyonso parce que oza mwasa mundele na kosa bino ndengwana soko to bango mo ba kolomboka ba respectera ba loi azo banga yebika sona sali na ke devant justice ba ko condamner nga pona likambo na sali yo moni mundele alinga corruption ezo na Congo ba sutuka ba posloka ya ba mida na poto kuta métis ze loko te ba mo ba kolomboka ba banga ka makambo ozo mema mobile na ba dossier ya Karine ba dossier ya salité yo cousine ya Karine ba dossier ya salité yo ko mema Karine pas mobile na yo oswati Karine a traité ba dossier administratif Karine aza pour sa formation ma azoluka formation asala azoluka musala azoluka boye wala le biloko eza dinyo mema ma problème mama bolé kota mobile na yo ko ki jamais ko memaka mabola sa ba radio to yo zolo bake tango Karine a finga ba deux au courante oyebi très bien yo consolate oyebi ke mabola finga ba eza première fois te oyo ba to bake ko luka mabola na ndako na yo oyebi yo bomba mabola ozo ba mama Kongo po mama Kongo andoki te mama Kongo tongo ba beti komba mabola ba sero yo oyo mama Kongo akenda ko luka Karine kuna ako luka mabola zaka ko fanda pa cousine oyo cousine ya manche longue cousine ya maboko milai ya manche longue ya chemise ya maboko milai mabola zaka ko fanda kuna nde sikoyo adresse yango mabola ba pesa RG ana ordre de quitter la Belgique donc mabola na Belgique si ba sorola maboko Belgique ba yebi soute ke mabola zaka kuna. Yo Karine, comment se fait-il? Adresse ya mutu nga so ba beti kombo na nga e ko bima nyonso na adresse information nyonso bimaka. So ko za na système à Belgique, so ko za enregistré na Belgique.
comment se fait yo bazo beta kombo na yo ba mona te oza anonyme na Belgique Karine na Belgique ba monyo o existera te na l'état belge pour ba pesa de droit de quitter yango ça bon et ça mais oui Julia na Belgique azate Karine na Belgique ozate ozo ko Karine ni okosara po ani Karine okosa po ani Karine mokonji hein ozo kosa po kozona lo kuta moko ya Julia makama lo kuta ni abanyango depuis kala na YouTube kuna tant ba chino bazula ka ndako azo souffrir mobile kangela chauffeur Félix azo bengane soka yena réseaux sociaux azo sekra ba osa ba live lokola eloko lokola na problème te yeto yebe depuis YouTube ndenga fonctionnaka to yebe depuis YouTube ya Julia ndenge a fonctionnera mwana mwasi yo azina lo kuta moko koza bazo boma na CCM ako laksara lo kwa tout va bien hein yozo lela oza a danger quelle est la police Karine banga kambila na ebisino ya Julia babi donc Karine mwenga mkono kozwa yo mabole bango maman moko a intervenir na leve prince bakali abinini abi Karine soko zuye kaka kangama na nzoto kaka timbu kititele mbila ata la pota bo bunda te soko zuye ka okanyeka na nzela sereka na bilamba ko chika ete boza ko bundi sozo se menace mbila kita Karine alingaka mbila te Karine akima ba police Karine fa lukanda ba français ande dingwa kufima kamna e baluki hein asali si mukanda ba français kuna azana mukanda ba français tambola nango wana ba place obeta 10 ans de prison azana mukanda ba français yo mabolin yo est-ce que biso mtochinda kyo baba chino bando peso mo eso ko selsa masola arieta ozo ko finga ba grâce mbizi ozo finga ba batu ngala koza na mwana femme bâtard te nga mwana ngai nani arieta foza na komba tata na eviki kuli mwana nga foza na komba tata na un extrait de naissance kasi mwana oza na kombo ya tata na un extrait de naissance yo moko za sans papier eviki kuli sans papier mwana mno moti sans papier donc komi 300 papier mabeza wapi bato yo finga kana baza bana ba femme baza ba français oui maman Nicole tribunal oui. Bonjour ma chérie. Bonjour Mani. Coucou maman Eli. Oui. Mais Evie a mon candidat. Bonjour maman. Evie a mon candidat. Evie a l'ongwa Suisse. Evie a qui m'a babé comment faire en France. Ah bon? Evie a mon candidat na sima Solange. Solange a gagné au balai na Maroc. Oui si la Evie Solange. Après ça mon candidat inane babé nga so permis B kuna bobenga na Suisse kuna. Evie so permis B oui. Mon candidat malonga te Evie a na wa ko pesa te Evie ngaka big sa Karine so zaki na nationalité. Mon candidat inane. Pe mon candidat ngo Solange omani kama makambu oyo moi si ya divorce na moi ça de Londres asalaki Charlie Malula Evie makamne de banda ko beba na Suisse Evie mi kimeli nae Evie za mobile ko bocha moi ana ba makangu na kuna baza ba français na France Evie kimine Suisse babi Evie za na Suisse Evie maman Eli ngai na 8 ans ya opesa bango conseil surtout ko yebisa bandeko na biso bayokela ye mawa mais na moni Karine aza même na langage azoloba tout le temps que bino basi a poto boza bazoba mais pour l'administration mais c'est dommage na communauté comment se fait-il bato bafandi ba 30 ans ba 20 ans baza na stabilité et puis mutu aza na moins de 10 ans akende loba na bato wana baza bazoba donc pour na loba que non ba congolais RDC ba baby c'est la kabaninga makambo pour makambo ya bino nde ezoke na l'état même na landi na nani pazuri ya ndeka lobaki il faut bosuka lango na police ngana moni police belge il faut ce qu'on a réglé problème comme il faut donc le problème est avec notre sœur azoye baba gravité ya makambo te déjà il fallait à la taniati biso ba combattante na ba mama elito bundela mboka yo sikoyo bazomona yo na Denise Nyakero ba champagne bazomona yo défendre bango donc oza na yo na danger na mboka no te belge akozongisa yo akozongisa na mboka na yo oza na problème te même asile bakoko accordo même na Belgique même na France même na Suisse le fait que oza na en bon terme na première dame ya pays na bino en bon terme na famille ya président na bino ngunda ekosimba te oko bwaka ngunda teke awa ngunda ezalaka kaka ke non naza recherche
nazobanga kuna na pays nanga bazoluka nga babomanga voilà ngunda yango wana mais ngunda oyo ke non ya kobwaka na yebi nanga te po bozoswana na internet wana eza ngunda te parce que à moins que soki ndeko na biso aza innocente ayaka na internet asala apesaka ne baconseil ya bien oyo eza éducatif alors bato bazoluka basale mabe oui akoko ozwa mpe protection ya mboka wana mais le fait que koya même ndenge kofinga déjà ezoautorise te na leta okofinga mutu te oyo bakofinga babufone azomona nde azofinga wana yo kofinga ndenge afilima makongo lisusu mais ngai nayebi te qu'est-ce qui se passe na makambo ya via ndeko na biso parce que Manicole omonena mama Denise mais oyo groupe des atteints mais photo ça prouve ça bien na pays na ye Maman Nicole, au moins problème na ya fantôme na ye baza ko continuer ko envoûter ba congolais ba comprendre soka zaki na batu ya malonga o mito salaka landa ndeko nanga soka zaki na batu ya malonga o mito salaka lokola nga na bino nyoso tozali awa balinga batalisa yeke ozoke na fausse chemin ah ouais na minute na kati ya restaurant nanga ana apela bandeko na tina otangisa bino bango te pe kolakisa bino bango te me baa bato bauti Belgique bazoloba pe ser nanga yo aza awa azoloba pe na Belgique sa mokanda moto akosomba ndako te nga nayebi yango mpo naza mpe na banefe mama eza passe voilà eza pasi azokende na fausse chemin biso tokoaide ye elle ne se privait jamais. Tu as conseillé mon école privée, mais c'est école privée pété. C'est école élémentaire et publique. Voilà. Bon, ce que tu as aidé hier, maman Nicole, tu as aidé Mbolina. Le quoi Mbolina a moniqué la pote dans insécurité. Tu as aidé à quoi cause on a mboka et pas hier lié à ça ni moko na maman Denise amela vers moko na maman Denise. Kuna ozana sécurité à kitoko.